La vedette, c'est l'actualité. La star, c'est le Congo. EDTV, le rendez-vous des internautes. Tozana mo mutuna wa tomoni mikolo yo makambo échanger mibali bazali ko bala basi mais tomoni basi ndi ba mo ke bala mibali surtout ba tu ba mama na mso poto ba mo tika mibali aba ba mo ke ndo bala na kisasa et mingi na kisasa mo tomoni ba mo bala mingi ba acteur ya théâtre so totali wa ba komisio ba sakombi boni na poto awa ya ba mibali ba jeune ya théâtre. Alors na likalitona bino ba mama na biso bo yebi demo kilango tindaka est-ce que est normal moi ça que bala mobali est-ce que c'est normal ba pona ka bande ko bataka théâtre pona ni mbani so bazate pona yo lobini na likamu conseil no kopesa ona ngai na mona que c'est normal que ni ba ko bala ba mona kitasa moi c'est abala ka jamais mobali bazo kende ko zwa ka nde ba umbu kuna bayaka na bango na foto eloko wana bazo comprendre que mutu akoya na mobali avandisie o tekaka mutako ya zo teka eza mbongo ya mbali te eza ya mwasi mobali aza na droit kobima te mbali aza na droit kocontacte même bakamarade na ye ya kala awa na poto te bazaka toujours na bandako nayebi bato ebele baza bongo so bazobala baacteur ya théâtre nazokamwa mpe bana yango bato na mosala sikoyo bango bakotonda awa kuna bazotikela nani or théâtre eza avancement ya culture ya mboka na biso il faut batikala nde kuna sur place babala basi bao baza kuna na poto awa lipa ya ofele ezalaka te na poto il faut sala kuna kutu na mungwa bakokabela yo me awa na poto mungwa bakabaka te moto akokabela mungwa te po akotala yo miso moko okamu yo moko abi nasali nini nde problème wana batikala epa na biso basala mosala epa na biso babongisa mboka. Merci. Ça pour les filles dans la zone super nangoté. Parce que mon bail me t'aborde à moi si. Mon bail me t'allandra moi si, mais moi ça l'andra mobilité. Talanga mbongo a poto a passi, de doit m'gana tongo. Aucun a caillou vraiment. Cause en bon on a salaire, nous bon salaire, nous bon salaire, nous canisi pour bien ça mobile. Au bien ça va déconnoter. Bandon na fille bazo souffrir, au bien ça mobile. Mobile nous bien déjà à en Afrique, yo bien ça na poto. Le sera boyo ka so moni ke mto za na perte est-ce que bazan si ke mibali on va dans célibataire est-ce que si mibali baza célibataire bana ndimiti baza ba célibataire muso mona ka tikana na ko lukala nga vina poto mo sta na obengisa yo omoni ke za malamu te nzambe mutapesa ka libala il faut to checker ligue le monsieur pas na nzambe parce que nzambe albaki mo so tikanda ba boti mo tikanda ba boti ba ko sanga ko ma mutu moko mo bani mutabanda ka mwasi ko biso to ba ngamba na to sali 28 ans. Mais mobile nangati muta na mobile nangati yimta lukakanga yango to sala pe vie ngana mona phénomène ndenge changer même na baba nanga na bana 6 na bisa bana nanga na 3 filles 3 garçons na bisa bana nanga basi o 15 jours que le mobile il faut linga yo ko na mobile te tel que sur la mobile c'est en plus au valeur te zana ko dima libala nzamu ta pesaka mais ko luka on a Congo te ke na zopona ya pona prouver bato et si m'a répété mais pour ni ba maman ngo balingo bala kana na Kinshasa ah be ma poto mbali bali ngana zo comprendre phénomène en hôtel a be mbali bazé belé est-ce que les gens comme malade to ba misu ba malade ba banga po ba yebi bango ba misu pesa ndingo wana bonga na kena Kinshasa na ipe ba basi misu ba poto ba kena Kinshasa ba pesa pe mbala te être malade nana yebi mutu mona za dor le baté mais exemple lo moko malamu te avec ou don bala ngo bokilo linga mi bala ngo pa ya Kisasa kuna avo linga mo sa oti poto faut ça pesa mais il faut ça pesa mais et c'est très important nana ba garçon moko azaka na poto azaki malade tanga kenga za malade tanga ki Kisasa to ba no fana ba mbala moko sa basi apesa bango sida sima kufi tout le monde a été linga poto muto otika poto tika na woela mama est-ce que nzamba biso mbala na zayo ngana ngo peda contacter que basi ba longwa ba no bala mibali kuna vraiment je suis désolé. Merci beaucoup. EDTV, Souka. EDTV, ah, image bien. EDTV,
number one. EDTV, bah, image à solo. I love Congo. J'aime bien Congo. J'aime bien République démocratique Congo. Bopeto. Congo, c'est la Congo. La diaspora, chaîne Nabiso à résistance, tout l'andarango. EDTV, Motakochalango Tembazate, Namoro leader de leader, Natele Melango. Au nom de Fumukimbango, notre prophète. TV number one. TV number one. Moi personnellement, nazo comprendre l'affaire, on sait, éviter vraiment. Bon, et vous avez passé, comme il a pas désespoir, moi, je dis qu'il y a mis balle na bango ya potora, tika bango, les autres ça là que célibataire, bazo comme belé. Bazo mona que na bateau baza on a poto, même aventure ils ont continué. Il y a un bazo que ils ont na kin, mais pour nanga eza solution mabe parce que bateau bazo que zona kino na bata théâtre tout ça c'est des aventuriers bazo zo peka bateau bazo continuer au même on aventure ba on va à un moment donné ne bazo mona ke ya o bazo mona ya mabe o bazana bango nzoka nde zo ke zo su ya mabe ku tukoleka o za ine liboso donc ba réfléchir na kawana moi trop parce que bazo ça le roté so bazo ke koluka mibali na esprit be na ke bazo ni ba vanda na mibali wana na parler ba sa vie ba sa foyer il faut ba luka mibali mo baza correct o mobali moko bon atati plomo ya kalotika otali bena ke bon moto azo souffrir na yeso na zio to rope mabien ou bien moto azani normal ke o gezo mutateatre opoto azam kaka na aka loko biso mais idéologie na les avancée par rapport ya vie oyo romemaye akoya kokuta nango et aussi mate ko vanda boumela te bongo conseil no kopesa na ba mibali so bana kin bana basi na bana kin bangi batika mabala wana po ba yaka ke moi ça poto bali po amona ka poto mais veut dire que bon côté mibali eza moi kamoko moi particulier parce que vie ya souffrance ya moi qui ni adimi mibali bazo ya pona kubikela il faut comprendre le wana mais conseil ni opesa bango batika basi na bango ba bala basi ya poto mais conseil ya mama bolingo na moyena pesa bango makasi ezate po na grand boule bango pe bazaka na boule ki akoma mikili mais tam so na boule benate ke opo aya opema na mutu wana donc basi na poto baba en Afrique baza ba victime un jour mais c'est sûr ça c'est certain wana ezali kambako ya contourner ku tout donc ezaka ki bazo sa procédure mabe mais sans ba comprendre neza lo sambo motamabe tant que yo za na mwasi na bona nini yo mobali ozolinga mwasi ya utipoto tant que yo za na mwasi na bongo ba maman bazo longwa ba pe ba alia ba vrai journée tunga na tula nanga bazo ke ba ba onka ba ba na kini bango ba vrai jo mais pourquoi bazo longwa ba ke ba la ba omoni elo ezali boye awa omoni mibali pe awa atuka ya pe passe ce qui le maman azo boya na yele ko zona mibali awa parce que makapele ki trop ba déception. Ma déception de qui tout. Donc mibali a poto ba déception. Mibali a poto donc ba déception donc ya mama makamoko les CPSA kapé ba mama te. Ozomona. Awa lokwa na poto batia sikoyo mais o ba loi makambo belé za la poto awa kili mais moi si ce qui a une liberté na bi bon c'est le choix na ye ake no bala ba ine na Congo eza mabete. Pour na mona ngweza mabete mais il y a des fois mususu ezo taper na mibali yango ezo tinda basi bakende kobala mibali na Congo des fois eza mibali a poto yango ezo tinda basi ya poto bakende kobala na Congo mais oya comment faire ya poto ti akoma ne mengande lo kona solo ba yali siko décision mutu ana motema na kozwa décision kata motema na ye ndenge amoni mais que otiki mwasi no po bala mwasi ya poto wana il faut vraiment ils avoir raisonnement quand des fois moi mibali ya poto za ba définition papa makambo ele belé bongo ba défense surtout ba keneka ko loba kaka okota nso ta mibali te ningi nangati conseil ko ni opesa na nyonso wana mais ngai conseil nga na opesa kaka nga za mama boy na ko ikolo ba te po bolingo nzamba saki bolingo
tango bato mibale balingani bayebi pourquoi balingani mais eza nde biso eza côté mwasi eza côté mbali eza ka il faut tosaka attention parce que mokili oyo ezotambola ya makambo ebele bamaladi kilikili ndenge na ndenge mais tozala nde na bokebi ke non na mwasi na ngai na respecte mwasi naza na mobali na ngai na respecte mobali na ngai soki esimbi te ke ye akutani na mobali kunaki aza ne na mwasi te wana eza probleme te soki aza na mwasi mobali ya kishasa mpe asala kema alandaka te mpona poto awa eza yango lola te poto ovandaki na kutukutukutukutu bien kuna na kishasa okokoma awa okomi na zupa okomi osikola basani bakomokama to lokola soki neti azo mpona futele tike okomi neti boy mais kuna na kishasa yo oza mpe na boy donc neti oyo ya théâtre baye ebele bariske bakoma mpe baboy wana etali bango ezali riske na bango koma bango bandimi riske wana bango moko bakosibir baconséquence mais nalobi te ke nyonso to bakoma boy mais etali bango bango bandimi bongo mais basibi baconséquence oyo ekoyela bango etali bango. En Afrique comme partout ailleurs, EDTV, c'est le rendez-vous des internautes. C'est-à-dire que vous voulez voir ma momie, on a mis qui est le roi des Balouana, Nini, Balouana, Nalingala, les Koufela, les Bouele, Batikela, Alia. Donc, ma momie, Bazaka, les amis Kotula, Kotula Tchepembeni. Mais monsieur Zapekaka, à la recherche, elle est au moins à moi sika. C'est-à-dire que, toi qui es en Afrique, on a tout à belle Afrique, et ça pour appréhender bien. C'est-à-dire que, à la poto, à la mobali oyo mona poto tokoloba na mutu asala vie na ye ainsi de suite mutu azala sima mninga te or soka zui mutu na kin soka zui mutu na kin mutu ngo akozaka na sima na ye c'est-à-dire que azala moi mokisi totoyebi ma mère po ondo apetiko po petit ngo osala nini abonula na mère nini ma mutu esengeli mère solobi ke na boshe ke na neti jiba yemba mbwa ya milu ozo comprendre donc azui mo mbwa moko boya milu oh caresser solobi la lali telemi kene boye akei yango moni bakenda Afrique kozwa ndabasi na mibali en fait c'est plus ça ndeko bongo yo sikoyo selon yo il faut ngai batana basa poto dans l'esprit on mona mibali et mibali poto batimba to faut aller en Afrique ndi amoni la basa na bongo mo Afrique ya komona clair bongo point de vue bamsubalo bakiza maladi bamsubalo ki mapuba yi bango ba maladi ezaka pour c'est-à-dire comme ça tout bien tellement ok, merci beaucoup. Bon, eza bien te mpona ndenge bandeko na biso baolongwa awa baokende na poto baolongwa awa bakende kobalaka mibali na Afrique. En tout cas, c'est pas bien quoi. Eza malamu. Conseil de parce que mibali bana Afrique bazotika mabala na bango mpe po balanda basi ya poto. Mais eza mpe kaka ndenge moko bango eza mpe kaka bien te fo bafanda obani mwasi na okaka na kini bosali makambo nyonso na Kinshasa, c'est mieux. Donc, basi ya poto ba ke bana za bien te pona ni za bien. Pourquoi elo neti na mababa ke bala kuna ke ole babala? Bah peut-être pour la mibali na biso poto. Mbaya poto basali ni. Yo mo yebika mibali na poto nde baza. Merci beaucoup. Merci beaucoup. nga mpona ngai eza malamu te eza malamu ekoza mpe malamu te na sens ke omemi mobali ya ye awa mobali akomi awa omona mobali yango ndenge so changele o face okoki mpe kozwa mobali moko oyo aza serie bovandi na ye vraiment mais maintenant loko eza bamibala théâtre déjà nayebi te so baza mais en tant qu'africain toyebi ke mibali nde babalaka basi mais ndenge ni phénomène yango ekomi basi bakomi olonga bakebala mibali normalement eza juste te parce que nga nayebi ke mobali nde mutu fo avancé maman donc yo mama okokende oluka papa te bo conseil nakopesa bango mibale conseil nini nakopesa bango mibale nga nakopesa conseil ke basi batika makambo wana ya okende oluka mibali na Congo mibali na poto baza na bango ebele donc voilà mais raison ni bazokimela poto bayinga obala na Kinshasa po bayebi bango te est ce que bana likambo babomba nsima wana ou bien nini nayebi te ou soit alors batuli na poto alors. Voilà, merci beaucoup.
Je suis désolée, mais... En Europe comme partout ailleurs, EDTV, c'est le rendez-vous des internautes. Donc, première question, là, au Monique, il y a des personnes qui ont mabala. Vrai mabala, ils ont un kini qui est awa. Vrai mabala, ils ont un kini qui est awa dans le sens que, au moins, moi, si tout le temps mabala en mobali, et là, les personnes ont intérêt, il y a une famille, tant qu'il n'y a pas. Mais tellement qu'il y a kini, il n'y a pas le système social fort, donc. Kuna ta moi si aujourd'hui moi c'est libala pour vendre yo mobile aujourd'hui boulonné OK na boulot besoin homme d'affaires moi ça doit dépendre na yo directement donc attends a plus de respect koleka moi si oyo toujours kutani na poto tant moi ça koya na poto awa o toujours na poto bien na poto bokoya bovandi bien mais tant on a système social que non lelo mobile awi ko salate ba ko pesa nganda ko donc l'état me viendra en aide na uzanda kuna uza bien payé ba location familiale allez moi si koyo oh, elle est bien éduquée. Je ne parle pas en général, parce que dans tous les cas, dans toutes les règles générales, l'exception ne manque pas, quoi, selon Maurice Grévis. Donc, oh, elle est vraiment la maturité, elle a bien été, à dominer plus pour les cas. Donc là, ça nous dessine à eux. Vous comprenez? Il y a un monde qui ma balle mingi et aussi simbaté. Tant que simbaté, à vous préférer que n'engi alingi a dirigé à Kwanzayo, à Kenenakin, à jouer mobile parce que tous les mobiles voilà, on a tamaïga moi c'est parce que et comme le contraire, bisous kalato ébeke, basu ba uta poto sur baké qui mibali babanga bango. Mais les comme on a sujet moko normal. Donc tous on a petit serre musu sur baké na kutu bakin, a juste mi mobile za na kin maïna on a poto yo bota mobile no za ga pe on a nakin. Donc et comme vraiment problème vraiment il y a société. Donc ça touche à tout le monde quoi. Donc vous comprenez. Ce qui se passe toujours dans la deuxième question, on est dans la question on est donc on a un frère qui a un exemple qui a donc Kanda Boy a sali ba récolte ba pompe ba bilanga qui na bilanga ba c'est trop poni de moi ça comme ba ote ngabina kuna ngera ba mindele donc na mona na frère wana do na mitala souffrance frère on a sala ka rulia ba corne be pamba na ba kwanga donc enfin donc na on mona que na ba période ba parents na biso mabala elaki eloko moko penga donc très solide quoi surtout na ndenge ya poto mabala sexualité comme tabou donc ils allaient tabou mais ah comment on banaliser donc on a vu des exemples non na bimaki na yeka parce que na linga yo mais na linga été donc na ndenge mentalité na biso ni tokola mamone ngona bana ko sola on a nyoso otoloba conseil no kopesa mibali ba mibalo bazo bala bango na Kinshasa basala nini et conseil no kopesa na ba mama o bazo longwa alors que mibali pe bazali awa bakinda Kinshasa ko bala kokuluka ko panza pe ba famille mususu alors les deux côtés conseil no kopesa donc est-ce que continuer est-ce que bon comme on est dans un pays de démocratie, de liberté d'expression, et donc Moutoutou a vu ça là, peut-être il y a une colombo awa, pour que nous parlons moi sinakin et bandi pe les lotés. Bon, mon ngai na kolo bangai, ngai mon exemple parlant, au moins tant que qui ba poto toi moi jeune. Bon, moi j'ai plus de 25 ans ici na poto. Et Rwanda toi moi jeune, pour jouer moi si il y a génération là, il y a jeune là, il y a là qui moi passe. Mais les oyo basi bana oyo bakoli bakomi belé pour ngai personnellement je parle de façon personnelle et ça vraiment te que nami conseiller ngai na ki ko moi si na poto vous comprenez donc na ko pesa baninga muso ko ko na pe idée na ngai na zo mona ngeza eza sous nécessité de ngai zala kala ko na longo awa na ki ko moi si na poto quoi pour basi bazana bango belé awa baza ko tulana bango awa parce que exemple ne ke bango bazo mona ke basi bango bazo longo awa bazo ke ko mibali na kin do elaxi ke basi ba komba belé batuli vous comprenez. C'est normalité. Le colanga nazali donc pour na ba fille oyo ya awa donc ndo bala na Congo oh bazana ba problème ya santé pour bata Congo ba ebi ko sala ba sala ka ba examen na bango te yo mona ka mwasi aye aza munene aza kitoko mais là mususu aza na problème ya santé donc awa na poto lokola batu toyebani ali akena na Kinshasa pona akende ko boma na yazwa oyo ya ye abomi amemi awa pona ngea normal na omona ngo
kepo awa mingi bali awa lokwa mibali awa bayeba bango donc bana bato bakoki kolinga bango te donc lokwa bana mikanda lokwa pe a ba facilité bango na mikanda ba préférer bakene na Afrique bakene kozwa bana bato baboma bango mais bata Congo bazoyeba te bango bakomona ka oui tozwi basi mais après tant bakokoma mingi pe baosimba motuwa le conseil na opesa bango conseil na opesa bango donc bango donc bandiko na ngai mbali botalaka poto te donc santé eza santé po poto soko za na courage na okoya na yo mais soko lobby qui était omona ka po mwasi aye abali yo amemi yo awa en tout cas po na ngeza erreur nene potango kokoma awa na bandiko yango abasi tango mibali oboko bengisa soki bakomi awa donc bakozwa na bango basi oyo mususu bakovandaka na bino te po tozomona yango bato mingi bakobengisa mibali awa me mibali yango bazokende bazoluka bano mosusu ya mike bamosusu bakoluka bamama oyo ana besoin ya costume ana besoin chaussette ana besoin ya sapatu donc epai na yo ndongo omonaki biye makambo nyonso tu omemaki mer na nsima nango bakoluka oyo ya baguna bango awa donc moto nyonso tu so opropose poto po ayebi koya moto ya poto akosopane bula. Merci beaucoup. Merci. La vedette, c'est l'actualité. La star, c'est le Congo. EDTV, le rendez-vous des internautes.